L'histoire du jour de qui n'a tué Rosa akuta ina mobala kufa le 31 décembre mokili makabu pendant que famille ezokanisa mwana lali na veille ye azosala biyenga na mobali oyo akufa. On se retrouve juste après la pub boyoka lolenge nini Rosa na Luanda tiktokeuse abimi na mobali akufa mokili makambo ebele. On se retrouve juste après la pub. 50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na de faire en haut, na kanga li sous na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na ola ta perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinga 40 euros, perruque est combien yo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la que va fumé. Voilà, d'ailleurs la sablure na zo la taper. Pour le roi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la sablure. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, kumburango etoko. Eza 13 fois 4. Là, il y a pointi coin. Bomuniango. Donc, ici, quand on a 40 euros, il faut le la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà. Si manango yango. Donc, il y a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà. Vous commandez. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros, ils ont livraison partout ici au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout, Suki, exact. Tout bon, ma perruque. Oh, il est toko, il bosso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Il bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc, voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, ou ils ont marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont mon que couleur ils ont marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et comme million d'andako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les alliés, Perico et comme million. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, il y a vite fait. Attends, mon pépé, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne m'a dit qui n'a donné cadeau non tête la Kema Fumbe en direct de la Suède. Beaucoup n'a abonné tout et a dit qu'il n'a tué partout dans le monde de Sikabouzoali. Je dis bienvenue dans un nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle et tout sauf rien, sans oublier le sponsor officiel, il y a des qui n'a tiré, héros dans l'homme, papa, maman, il y a fondation de qui n'a, dollar, pound, héros, et le pamba, bon, quoi, dans la franc congolais, c'est du lèche tombé, il y a soutien à Kanga, spirituellement, physiquement, financièrement, c'est qu'il y a été dans le Benanga, il y a un là, Bateko, Rose, à Kuta, il y a un mobile, il y a un TikTok. TikTokers akutana mobile akufa le 31 na Luanda. Lolenge nini salemaki. Rose amataki na live ya ba célibataire. Live o esalemaka na ba TikTok wana ba live ya ba célibataire. Moi soko kiko mata opesi ba critère na okete nga na lingaka mobali ya mabundi minene, na lingaka mobali ya libumu munene ya libandi. Donc opesi ba critère na yo. Rose a se retrouvaki na live wana ya TikTok. Il y a des célibataires. Les gens qui sont YouTube, ils sont des salemaka. Mais bateau, ils TikTok, ils sont des live, ils sont célibataires et salemaka. Cela veut dire, moi, je suis mon bali, aïe, à ces critères, à chaque fois et tout, je peux pas coutanaka. Ce qui peut être, ils ont des mais et l'autre, on a dit que Rose, à coutanaka, mon bali, à koufakouna, na live, il y a des célibataires. Rose amataki na ye ndenge ezalaka comme d'habitude amaki pour na komise galerie pour na kocha mwa luyenge après avoir commenté après quelques heures aye kozwa message na nini na privé na boîte na privé ya TikTok bonjour et pas ya nani et pas ya Pedro moi no bali na kombo Pedro akomelie na TikTok na ye. Oh non, na mona kiyo na live ya ba célibataire, nga pe na za célibataire, na sepeli na yo, nanani nanana boy tout. Bandiko. Moi sinyo sa yebi, eza mato nyo surtout nde ba considéraka. Eza mato nyo susu tali kaka o lekisi. Mais le monsieur Pedro azala ko insister.
Donc cela veut dire chaque heure azako koma. Pour na bato ba yebi. Ceux qui ont un TikTok okomeli mutumbali boso mbala misato soko répondre ye di coup nyo sa koma yo komona. Donc tango Rose aye ko répondre Pedro. Donc makambo nyo so Pedro azako komela Rose azako tanga azako mona. Des fois je répondre te mais le monsieur était insistant. Il insistait. Basani bakutana na Rose. Yé par la carte na Luanda. Awa azana ngola, il est sérieux, azana vraiment besoin moi ça kobala. A moni Rosa par rapport à ba critère nae, il n'avait pas le courage à komata pour ayeba na kosala nini pour affronter Rose comme ça sur les lives. C'est pour cela il a passé en privé. Azana besoin bakutana na Rose. Rose tanga moni que témoin mobali oyo azako insister peut-être c'est du sérieux. Donc moi ba bonjour, moi ba bonsoir et mande ko pesama. Donc na yo sabilo likambo oyo alingi Rose mukolonini le 18 novembre 2024. Le 18 novembre 2024 abandi kolinga Rosa. Rosa ye kopesa ye motema na ye donc le 3 décembre na yebite bandeko na so ezaki pona biloko ba feti ceux qui ndenge nini na yebite mais ba banda kolinga Rose le 18 novembre 2024. Rosa ye kolinga aye kondima mobali le 3 décembre. Pona bato bafanda kana ngula okotindela mutu mbongo ake kobemisa mbongo na robo sans azala na carte. Pedro atindeli Rosa multu kasha express wabenga ndenge wana apesi code. Donc atindeli 1 million de kwanza na valeur ya $1000. Rosa kende kobimisa asomba eloko ali ko somba mikolo ya ba fête. Est-ce que vous yoka? Rosa pa kei tangwa moni mbongo bandeko boyebi mwasi na mbongo. Bandeko mwasi na mbongo. Laisse tomber. Ce qui est mobali, mwasi na makako recipe pe na lojité. Joie au sentir. Bandeko, Rose pa kei na code oyo Pedro apesa ki akei na robot na mutu kasha abeti code oyo bapesa ki na montant. Donc cela veut dire par rapport à montant mbonge bade ko kuwa ko bimanyo surtout. Donc elle est obligée ya ko kinde ko bimisa ndambu pour ba mikola ba fête. Donc ba milongo ezalaki tellement que vous avez pas l'idée. Mais de toutes les façons première mbongo abimisaki akotaki nango na banque abimisi parce que ça a besoin de téléphone ya malonga téléphone na ye o ya sombaki na 214 000 kwanza quelque chose comme ça. Na sana ba donné. Tango Rosa Monique mwana mobali a payé 1 million de kwanza $1000 sans asenga tala kisanga photo ya nuit ya nini ya lubina chama yele awa o mobali a sérieux bandeko ba pesa ni rendez-vous alingi Pedro le 3 andimi mobali babandi ko solola mobali ko tiela 1 million donc $1000 pona asala besoin mukolo ya ba fête nde mwana mobali ona kombo ya Pedro à Salinini, bazwani rendez-vous le 31 décembre. Pedro na Rosa bakokutana l'hôtel moko songolo, l'hôtel était dans le guest house moko songolo na mboka o ya Luanda bandeko. Rosa a salinde mwasi nyoso misalaka ndenge mwasi nyoso mibongisaka une femme qui sait quitter na ok des rendez-vous donc ndokutana bananga donc ce botu nuete de kina mwasa bongisa makande ni ya o se piler bien comme il faut devant et derrière comme il faut bandoko pakola mafuta lem suba entre jambes na yisa la kamwindu telisa yango penza telisa yango donc ils attendent na yo ya kobongisa po ezala ka te que il faut za la ka na poudre pour bimashiki te. Donc cela veut dire obongisi teinture na yo donc même à sans poudre même à sans crayon on va tanga zo tala zo ba ça va. C'est comme ça que vous savez autres. Bakindaka vague té. Non, prends le temps. Tant que vous quittez, donc vous avez mobile, ba mikolo boizo temps comme ça ni ya bon santo. Rosa bon sinzoto parce que elle est en bon. A son téléphone, a son bilamba, a son bio kokai ko so bande konanga. Ba kutani le 31. Le 31 wana bande ko mama za ko kende veiller mususu. Rosa a la grande sœur na ye, grande sœur tant oleki a simbisi boyebi bande kwa basi ndenge ezala. Na koyebisa ya na nga vete na bikete, mama pendi soirée, mama ya stride, ya mana patience li kam ndenge za boye na kote na chéri moko, tala boye, apesi nga boye. Ya ko pesi ko to conseil, aza mobala sérieux, sala nini tia mayele leki. Grande sœur na ye ayebaki.
lokola Rose abandena ko fande pa na bango. Donc, bango nyo il fallait bakomba ma kende réveiller ba kende veiller. Mais moi ko sala mweza akite, il fallait qu'elle leka na sima ya mwasi. Pour kende kutana na Pedro. Na si bozo comprendre l'histoire parce que juste à preuve de contraire, ils ont ba famille ba contrôler bana bango. Ils ont été le koyo ya kana lipo. Ils ont ba famille o ba contrôler kabana bango. Rosa abatami na sima ya grande sœur na ye ki yako kende veiller l'église ya grande sœur. Nzo katika la okende veiller te akenda kinde na Pedro ba ke kokutana. Bandeko Pedro tango ye ba kutani. Azalaki na mwa saki, ataki pe mwa biloko na ye nécessaire. Balali le 31. Balali le 31. Le premier, le 2, tango ba pemi. Te dans le était, il faut qu'il y ait la connaissance, azakoya, asala moi sympa. Pourquoi? Parce que depuis ba kota ki wana donc ezakaka yango na yango mwamba na mwamba donc na ye sabino donc balambi yango na ndenge nyonso ya koyita ye ya mwamba ye ya kokauka ya musaka ya tomate balambi yango donc Pedro a été bien servi donc il a 1000 euros 1000 dollars wana à peu près 1 million de kwanza ou plus on a payé ça qui moi c'est franchement il s'est servi copieusement il s'est servi depuis dans le but qui était à kende ko sala moi sympa à ko zonga. Donc, ça, le quoi, vous en avez un salle de déplacement, à moi mon pépé, parce que c'était normal, depuis les 31, les premiers, donc les 2, mon bal à moi mon pépé, avec mon bal, ça la fille, a dit que les coups n'est pas la banque, il y a quelqu'un qui veille, à ce pas de connaître moi si, nous sommes pas de connaître moi si, à zate, il y a ça pour un hôtel, bazo ça macabo, il y a propre, na ye, na Pedro Muto, à Koufa, bandeko. Tandis que pendant ces moments-là, depuis déjà le mois d'octobre, Mama ya Rose abonde la kamakasi. Mama ya Rose azolotaka mwana na ye ya kokufa. Azolotaka mwana ya kokufa. Azolotaka mwana ya kokufa kaka mama te. Donc famille mobimba na ndako ezaka oh nalali na loti ya Rose akufi. Nalali na loti mana Rose mourir. Oh combien de temps mana Rose mourir ya. Donc famille mobimba bazo lota kaka liwa ya Rosa kufi. Le quoi ça maman ya mabonde tanga moni bongo azo telemela ngo pe na ba prière. Donc déjà na mois octobre bamona aka Rosa kufi Rosa dindina libuli eloko moka ya ndenge wana bandeko na ngai. Depuis mobala kendaki moto akendaki kobeta ka sampa Pedro depuis akenda bandeko na ngai depuis les 2 Pedro a zongité. Pour vous informer, Pedro, tabani ko solwana Rosa yebi compte ya Pedro. Ya TikTok, a yebi compte ya Pedro ya Instagram, a yebi compte ya Pedro ya Facebook s'il vous plaît. Rosa banda ko benga mwana mobali wana. Tango atalobi mutu kamera ko kinde kuzwa mu pepe. 1 heure, 2 heures, 3 heures, maximum 5 heures. Mais depuis là, la benga quand même, natala kaka bobi encore bobi basi ceux qui skambon ezali to komaka romantique. Na benga na cheke yaya abandi ko benga mobali. Téléphone ezo lekate. Azo benga Pedro azo yambate. Oh, teni. Azala ki pe lobatite. Loko za na ngola peut-être lem susu akotani na babandi babotoli téléphone. Eza makambo yaka. Awana ngola so ozobenga mobali ozobenga mutu telefone ezolekate avo banokanisa mabe obakaki lem so bamiyibi bayibi telefone c'est ça yaya buto yakate buto tani buto yindi alali ye moko croyant ki akoya na butu croyant ki mobali akoya na butu ayena butu te asutuka boy tongo a vu le même numéro avant na wana na butu wana kaka bandeko asala ki insomnie akota na compte TikTok ya Pedro compte TikTok ezomona na te akota na compte TikTok ya Instagram ezomona na te na compte na ya Facebook ezomona na te porté disparu téléphone eza koleka te bandeko abandi kozwa aide na bato yo baya kokuta na guest house peut-être mobali a bloqué ngai le mususu boyebi biso bato to bondelaka okomona lokwa ke na zwi mobali malonga mobali mbongo peut-être famille telemelinga le musayoki nga sula masuba le musayoki nga malamu te akei bonga okende na mwa biloko na tika komema yango te le mususu lokwa za na mbongo eloko ezolobela nango yeboko te pardon numéro o meka ko bengela ngai
bato nyonso to oyo Rose apesaki numéro wana mpo bameka kobenga eleki te. Bato nyonso oyo Rose apesaki numéro mpo bameka kobenga eleki te. Numéro ezoleka te na compte Facebook aza te, na numéro ya nini na compte TikTok aza te, na compte Instagram Pedro azomonana te. Mais lokola Pedro asalaki atindelaki ye mbongo, donc traçabilité wana bandeko, traçabilité wana nde lelo oyo lelo tanga bauti na banki po bameka ko confirmer chose grave na Pedro na Rosa bango mibale banki omoko po bameka ko sala nini traçabilité ya moto lem sous adresse lem sous boy po mwana mwasi akomaki inquiet akomi kobanga mobali ne pas kendaki les 2 a gelé les 3 les 4 samedi nde azongaki na ndako na bango. Hier ezalaki dimanche, lelo lundi. Nde bakumbami na mama na bango, a expliqué mama na bango nyonso. Bakumbami na mama na bango inde tina banki ba expliquer likambo ndenge ezali bandeko na ngai pona koloba non ya moto yo te mais Pedro na kombo mususu donc compte wana eza déjà clôturé kala parce que kolo compte wana esi akufa kolo compte wana esi akufa le compte a été déjà clôturé. Live ya ba célibataire na Facebook ndesika lisolo ya kate eye mama comprendre que te mwana na ye bazo lukela eliwa parce que mobala zo mwana na te mobala pesi yo mbongo eloko te nini te oyebe sika mobala afanda kate na ba réseau na ye nyonso eza bloqué atikali kaka na nini o babenga o nini archive mais soko koti azate nde sika bayi koluka nzambe nde sika mama na mwana bayi koluka nzambe nzamba kota likambo oyo eza clair te oyo nde sika na yebaka lisolo te na yebi lisolo nde nabeki te nabetela ba champion na ngai tango tozoganga bonane eza na bato mosusu baolala na bato bakufa Rosa alali na mobali eza kufa azwi wapi na TikTok na live ya ba célibataire mobali akabeli 1 million de kwanza akeka kobeta kaka code na nini express azana besoin carte te lokote nini te mbongo se koti tala niveau depuis mois octobre mama banga zo lutaka ki mwana na Rosa aza ya kokufa mwana na Rosa dinde na libulu mwana na Rosa za boyaya Rose zaka kolela na kolela grande sœur na kati ndako libala na ye elle est condamnée par son mari par ses parents aussi. Comment se fait-il au Kobi Kosipale Kinayo depuis les 31? Depuis les 31, bah, je rebelle moi si à l'aller le bandana mobile mususu yo couvrier pour quelque chose les qui a pesa qui yo bande kunanga les qui a moi si ndeko ya moi si Rosana mama na ye ba kenda ke église te ba ke église koluka délivrance koluka nzamba yeba na ko épargner ceux qui mbongo na ba somba ki bomo na nzamba yeba na ko sala quelque chose bande ko mwana zo banga soko tali la fille akomulo kwa mutabimi mu pepe elle est tellement traumatisée, elle a tellement peur que vous avez pas l'idée. Tango kila nzambe. Tambo na mukilo sa nini omona makambo. Tambo na makambo osala nini okomona mukilo. Nalobi li solo oyo na beta mbamba ba champion na ba sala nini. Ah, chinyero pe bande konanga. C'est plus que du pétrin. Nalobi te na beta mbamba ko ba sani ba champion na ba ya kolioka. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens bonne année, même chose pas là na bato bakufa. Bandeko. Oh, nous sommes comme la rose. Na koyebi Sabino. Mais pour le moment, la fille a avoué qu'ils ont eu des rapports sexuels. Ils ont eu des rapports sexuels. Pendant c'est les premiers, les 31, les premiers, les 2 wana, mon père a couché à plus de 30 fois. Donc, ça veut dire qu'il a force moko parce que Rose a déjà mis balle. Elle peut comparer. Elle a une force moko ou même Rose n'arrive pas à expliquer. Donc, pendant moins 3 jours, mon balle a couché plus de 25 fois.
Regardez un peu. Donc, moi, Azako Banga, elle a compris que l'oko ya ma bé et komili. Mais Nzambe, elle a averti depuis le mois d'octobre. L'autre encore, jeune fille na bango, Azaya Kokufa. Boutala ba yaya. Yaya couvrir les qui na buzuba. Likolo ya combien? Likolo ya 200 000 kwanza. Oh, ya 5 ki leki na soko lingi na lobaki boyebo pesa. Donc, leki alongoli na 1 million wana alongoli 200 a pesi na nyo a pesi yaya. Yemo askali na 800 pour ça là, babiloko na. Regardez aujourd'hui, les lots qui viennent à la Nzambe. Mais pourtant, quand on a besoin de la Nzambe le 31, il y a qui naye, les réseaux sociaux, les d'ailleurs risqués. Pedro ana azali banda. Tu na yeko beta po yoko benda matoi. Et loko oye ba na kwa tirer mo c'est la kaka mbongo za la kaka ba cadeau. Si Rose a été attirée, il y a 1 million de kwanza. Bato ba nangola ba yibi ba ko comprendre ya mbongo mukiete même en Europe $1000 na mobalo na lingi otazo chao litoi a peso ka osala ba cadeau osala nini o se préparer pour pendant les fêtes. Donc cela veut dire c'est beaucoup d'argent. Donc elle s'est laissée emporter à cause de cet argent là. Yaya benda mwana matoi ni benda matoi Pedro a libanda ayena komba Pedro pa ya Rose. Il n'y a pas mon tour qui est là comme on ne sait pas. Sur ce, la ligue est trop kotani air. Bye bye. Gros bébé à la star. Il y a tout. C'est rigoler de soi. Allez, va canyon. Gros bébé, donc dengue ça, il faut aussi 6 paquets. Mais je contiens. Ça la facture. Faut apprendre à te récompenser. Nous tapons sur le cadeau, il y a des gens qui ont décembre. Bateau yo sungi, mbongo yo kadi. Je dis que non, je veux me faire plaisir. Voilà. Et ça n'a pas de couleur ni au son. Yo kaka sala kato bi ke na lingi o na noir, na jaune, na roux nango, na blonde nango. Et ça le dengue. Voilà. Passez vos commandes, Yaya. Voilà. Souka, souka. Bien ya kotonda. Bien perrique ya kotonda, Yaya. Oyo. Pour faire dans la bamboula na bamboula. Regarde. Voilà. T'as la travail. T'as la libre canyon.
eza las ya mutu mobimba, las ya mutu mobimba ya passé commande mpona bato ya mitu mikie moyen ya kosere koregle ezali. Voilà, eza mpe na eloko oyo soki olingi ofandisa yango ofandi, soki olingi oregle yango efanda mokie bien, bino bato ya mitu mikie ça va, neti biso bato ya mitu minene ezofanda normal sans problème. Voilà, on est là.